Njora. Oyebinga très bien. Entourage non, oyebinga très bien. Yo moko oyebinga très bien so na swaki ngungia wa to mungunge swinga. Na yebi Sandra te. Na mona epete. Na kuta na epe boyete na vie. Je lève ma main en tant que serviteur de Dieu, prophète des nations. Oh! Sandra, ce qui yo au bimalanga na solo nzamba ko épargne yo. Batini yo, ba fabriquer yo. Na yo. Na fabriquer. Na batuana, na ba pasteur wana. Bino nyoso bokomona loboko nzambe. Inosbi. D'accord. Par rapport à ONGana à ton 10 maisons, mais par rapport à tes 10 maisons, on a précision nette. Ils ont 10 maisons, biso moko to monaki. 10 hein? Ils ont 10 maisons, mais pourquoi ils ont 8 maisons? Non, en tout cas, je vais vous information, peut-être à moi Kanda innocent. Est-ce que vous avez Congo, tu as bois noir, tu as bois rouge, ou tu as ndaku? Oui, mais bois noir, bien été. Qu'est-ce qui prouve qu'il y a la qualité? Alexis Bissoté. Bah image déjà ça prouve. Est-ce que tu testes image on a des prêts? Tu testes Neni Yakena sans presse. Inos bi, inda kone ko zaba 1200. Té, ok. Omoni mabaya oyo yati wana. Ego zala nanda mabaya na ba étudier yangot. Ah. Oyebi ba ingénieur na. Et là on a fait ces conseils na bi tonga na mbongo na. Voilà. Ayoka engate. Donc Rebo abale avant et yomeya. Yongo bouleverser ma cam. T ezana batu. Po elobene za mabe hein. 3. Bazo proposer. Wana baba mise. On se retrouve, on va danser, on va chanter le dimanche 5 septembre, enfin la fin du Covid. Faites-vous vacciner et retrouvons-nous le dimanche 5, le dimanche à partir de 16h, sur le boulevard du 13 juin. Je vous parle et on va faire des selfies. Dans la photo! Salut fidèles internautes, nous sommes Clébois.com, la chaîne d'actualité, une information, ensemble avec les vôtres Bakali Prince. En tout cas, je reçois un grand homme dédié, prophète des nations, prophète Denis Lesaki. On va en parler, on va décortiquer l'actualité ensemble avec lui. Mais avant cela, laisse-moi remercier mon patron de la nation, Tonton Banamanga Pichubos, Lady la Française, et puis la grande équipe de Clébois.com. Merci à toi, Franklin Macial, avec sa fondation. Les retrouvailles, donc, les 5 autres aux Alana ONG Moko, tout nous salamaba don, Félina, voilà, j'allais dire. C'est 5 septembre avec la fondation Les Retrouvailles de Franklin Maciala. Merci également à Yawili Moucheni Bon Séjour à Kinshasa, Kodambo Kavia Petinaye, et puis Nixon Boutique, la bière de luxe, la grande maçon, opérateur économique, Foulé Loukissou, c'est le président responsable et Congolais dans le continent Asie, mais c'est Foulé Loukissou, et puis notre Congolais français américain. Triple nationalité, commandant Cousteau, Motema ya Madame Toutou ya Cousteau, mère Sengande, couple Angelingeli, et puis bonne nomination à vous, et puis mes respects. À nouveau capitaine, merci à toi, capitaine Mauricio, capitaine Doudou Mauricio, mes respects à vous, mes respects, commandant Mauricio. Je suis bel et bien avec mon père. Ouais. Bonjour prophète. Allez, on a montré. Lelo na mono dire depuis makambo ya inos la mono lali te na makasi mali na isko na double semaine te nga na isko na double semaine te yo ganinga na chemise menga na double semaine o fali ala ta yango siko ya semaine moko ngasko na ganyo la makolo o mongi olobela makolo te po ebi na ganyo yo te nga na makasi
Oh, fou le qui sous chinois noir. Basket là. Oui, ça parce que là on a formé il y a ils ont la forme il y a Weston. Louis Vuitton. Na ke makasi. Au Bundia. Bon chapeau monité. Ah, ngalata. Oh ba Gucci. Oh ba Gucci. Oh ba Gucci ça. Bonne santé. Non, salut na notura mbomba. Lembatable. Na Jongade. Ah te Jongade na lemba na ngai. Ah, yepi na lemba na lemba. Yo za yango na soliate. Na bi kolia ya tumbaka ba soso atumbaka. Bantaba. Siko yo konolia ndeni papa yo pe mamutu. Boyo lia ndeni. 10 mètres. Il y a les 5. Yo les 5 hein. Bongo ngasko ezali. On fait son dame. Jongade suka na mutu. Tula nini. Ezala mutu moko lingio mingi azaki lieutenant komi capitaine. Oh, capitaine Mauricio. Mauricio aza terrible. Yesko ala ta bien etio. C'est vrai hein. Makasi. Asolola. Capitaine Mauricio. Ye azana cash money azape mokonzi. Ah bon? De bako kango wendo luga ba problème au centre. Ah luga. Mauricio, capitaine Moté. Voilà. Aleli. Alors, tu as une actualité Mbalamoko. Ça s'appelle Winnie Baruti Moté, ça s'appelle Jongade. Ngana bae batu nyoso wana. Ngape na batu nyoso na bae. Jongade. Na Diezola. London. Yeto ala na avenue Victoire numéro 2. Oh. Diezola London. Ah, Nana dans un colis au fêlé. Oui. Et doit te 10 kilos, 20 kilos dans au fêlé. Là, il fera ta montre. Dadi le combo. Il y a datine la ngabi lamba tout. Sauf ne mikolo a pémisinga. Mikolo na mona tenga na zoaki. Yo zoaki. Mais fina memo pas Nixon boutique. Oh donc zoa na atindela ya kalawana. E umeli. Il faut ça là ba fin du mois ba chaque semaine. Eza mascotte. Mascotte banda ba montre sero wana mascotte akima biso. Na zo information to so manda aux États-Unis. Bongo ndako bossa biso. Aux États-Unis lia ki mwa mbongo. Bongo bossa biso. Kasi sola na tutu robot. Ebi tutu robot. Wale ka Kofi. Les camarades nae. Camarade nae na mama Rifa. Mama Rifa na London. Balinga go mingi. Yeba parfait. Bango lo wa ba ebi ngana mutlanga sito zonga ni boye. Na Kofi Oh, arobeta les 5 autres, na les millionnaires. Nazan ba problème ba yo lukisanga ba problème. Te beta na tout. Na beta tout. Beta tout et ça bien. Ça la prière, il y a ouverture et événement et ça bien. Bon moni Kofi contrat signé te. Il y a mbongo et $1 million. Mon bala comme na blo. Ah depuis musique a Congo zala contrat bo ezala te. Mon bala wana. Malanda pe interview moko bo quelque part mais Kofi. Moto ça anglais. Il y a mwana moto ça là. Kofi naza fiera ozama sala pe pa na yo. Na perne ya molimo pe. Père spirituel a Kofi ça yo. Papa yo za petit yo kate alobi yaya pe za na pasteur na ye. Pasteur pe za na yaya na ye. Mais quoi gagner que na moi bogwe. Moi bogate na boy. Mbalo na ozongile. Oya za ki prendre ba manette ya noir. Vraiment. Faut na renforcer raconte na Kofi pour mabia Kofi so kutana ya zangi sata moi 2000 te. Kofi de cha rencontre so kutana 5 fois la semaine. On a 10 000. Moi 7 rencontres. Polo kotisa. Tokendaka oya présidence wana. Réunion 2500. Réunion 2500. Suko tozali na 4 jours à prière. Il y a réunion. 2500 réunion libanda. Tobinde tokenda olé ma journée moko to kotsa 3 jours. 3 jours. To sala 15 jours. Ya réunion. Bah on va comprendre que on est dans un souci mais on ça manzo quand des réunions là 2500 transport des mais mis to comme double. Qu'on appelle ça là mon qu'on a. Bon toi dans l'actualité malamment parce que l'état nous presse par rapport à évaluation dans linga MP to kota mamba ONG à Inosbi. D'accord. Par rapport à ONG à Tongagi 10 maisons, mais par rapport à déjà 10 maisons, on a précision nette. Mais na ba propos na yo na be monsieur belé ba te belé ba benga partout dans le monde parce que ba junior yombo ba benga benga ba Gisèle Zinda ya junior yombo ba Jean Zola patron ya Patricia Massamba ba bi Prince Bakali, ils a 10 maisons biso moko to monaki. 10 hein. Ils a 10 maisons mais pourquoi benga 8 maisons? Non, en tout cas, mutapé ça information peut-être à peut-être d'ailleurs moi kanda innocent na voilà qui est tapé ça information tika mama kena pardon ta to ya na dossier na to kenan
Personne n'a précision, on a personne information. Bon, journaliste Mogaza Kuna, bon, na monita msa mona on a butu. Ah ok. Pour un nombre, dans tous les nombres, on dirait que Kenge la Kenge. Bon, le voilà yo pesinga yo aninos, le voilà au lobby vérité, c'est qu'il y a 10 maisons. ONG ou fondation, ils ont l'obligation de contrôler à tout moment. Oui. Normalement, bateau belé va comprendre lutte. Ceux qui luttent dans la sala. Et à ma B, Innocent c'est mon petit, il allait m'appeler. Ok. Il allait venir même chez moi. Pour bateau belé, bah bateau Innocent ngana yé tout ça bien. Mais il c'est Innocent. Grave frère nanga. Grave frère nanga Roger. Pire, tout ça na Roger. Pendant 3 jours la vie mutango. Ando kosa imamba Innocent bongo boswana ki mabe. Na kosa ni. Yoka. Sikoyo, le corps va présider à Dinako. Mais normalement, fondation nyonso ndenge salema wana. Bazan a droit au contrôler système à travail, évaluation. Ceux qui va payer sur 100 000, ok, locaux, il faut y a qu'on se rende compte na bateau yo, ba pesagio, ba bailler de fonds pour prochainement basa la sous mingi koleka. Nga na telema qui plus que na place wana. Et puis na mona qui m'a bien dans sens que inos à l'argent, a zu mongo. Mais na mongo ya zu, tango ke il fallait akende comme mon président ou à mon premier ministre ou à mon ministre à plan ou à mon ministre à affaires sociales que voilà. Moi j'ai récolté les fonds pour appuyer le gouvernement. Bopé sanga mabele. Le gouvernement allait lui donner la mabele. Na mabele on est longo les 30 000 ya sombi na kata na nywana. Bon. Tango siko ya na 30 000 likolo ateza na poche na. À ce moment-là, on a consulté ba spécialiste pour na choix ya bois. Bois nini oye sengeli pour la construction par rapport à la intempérie oye zana Kivu. Parce que proposition oui. OK, d'accord. Parce que tu vas comprendre la motivation na ngate. Voilà. Motivation na ngate que le kola yo pesi ngata na expliquer on se connaît na expliquer alors. Gouvernement nga pesi d'abord mabile obligatoirement. Deuxièmement, ba ngabenga ministre à affaires foncières na batana ne baba lukile place moko ko permettre batika vide qui peut continuer les actions là atongi dinda ko ayedi da ko dinda so baba de fo bazo côté soutenir anga luka spécialiste wa ko zo bois oyo ko wumela pour le kolezanda ko bois et wumela ka trop alors elinga ke wumela pendant un temps et puis bois wana sikoyo ezana ba qualité ya ba bois oyo sengeli po basa musala wana bon tango nga na moni ndako na se poser la question c'est quel bois erreur ami balé il fallait asala making of tango azo banda eloko amoni place voilà place oyo na sombi to pa pesinga na gouvernement pour na tonga to moni place deuxièmement talamba bois oyo ndenge na zaboye moyena tonga ndako ya matériauté pour ekokutenga moins cher mais je prends du bois oyo ya qualité oyo de bois oyo na otonga ngo ndako préparé le peuple est préparé deuxièmement abandi ko lakisa moi ba travaux ye mo azo moi ba pau azo tombola bazo zwana rebo na yo ana oyo wana benga bien parce que nous benga moi rebo na yo wana c'est comme si moi te na lobi rebo na ye wana rebo na ye ah obongisi bon wana moi ça mutu moi respect belé abala était et moi si na ye mais abala ye na gishasa biso to ala bongo makango kasi moi si to makango te aider nga po yo mutozo conseiller na gishasa to benga moi si na ye te moi c'est ça munoko nini moi si na koloba mana muna makamno wana te omoni bilo na bino maboko na boyi komema na terrain wana o deli saluwa maboko so eloni elo nini o préciser il déjà eloni mabo to ba misapi na boyi na lobibo na ba problème belé déjà tika ngala ntalo na bi te moi si na bref to sauter yango moi si na makangu na erebo moi abima la famille ngamona na ba image la prête yanga yo zoteka epesa image mais abale passer bon là ba lukai ba umel depuis 2013 oui nana lukai oh yo zala ina ba tuna yo zo 3 oh wa balanga bia kosimba te wana fiancé ya petit nga Innocent yo pesa ba momi te mais commission pe na bible bon Abraham moi na eba ke do lukai na commission c'est que fna ya église na yo la bia batina tata mo wa ke do balele mwana iba la commission ezala pe c'est que na ya église na yo na ya kuna basi ba ebele te oza mobali to wana o tanga ma facilité bon na ko lobaka mwana na wolote pour na moi na o
na le baka maman wana journaliste lokola journaliste azama mbongo mais ba journaliste ba ndumba to Altrand ou à laisser mais ngamo tata nona na mabonde c'est qu'il y avait net ingaso va solliciter na oya la commission nani commission bon toke ya on a zoloba bon pona Inos biwana est-ce que ava oloba makambu wana nyoso ozwaki ba précision pona yango oui nazoi moi ba précision à part net ba oya ndako oya ba mbongo a récolté combien appel de fonds 10 mutu moi ko corriger ngo ekomi 8 appel de fonds zoi combien bon na yoka zoi ba miso abi 65 ba so abi plus de 100 et quelques objectif y a monté zoi combien 100 000 a récolté combien appel de fonds au Alansagi bon d'après ndenge ba on lobby qu'ils avaient plus de 100 non a récolté 67 mais je ne sais pas une information notre possession non 66 000 mais la 66 000 wana la bateau ba pesa mbongo ezalaki 56 000 OK na 56 000 ye moi abimisi 10 000 dollars na ye et ça li 66 000 dollars donc azali na 66 000 azali na 66 000 atongi 10 maisons wana toujours ba précision 10 maisons et na kati ya 10 maisons na terrain espace wana o atongeli ya ye moko ya ye moko aussi précision ouais wana au contredire li sous-souté té côté wana non il y a pas de problème ngana kati ka somba pour bateau version c'est 30 000 dollars à version. Est-ce que y a Congo tu as ba bois noir tu as ba bois rouge ou tonga ndaku oui mais bois noir bien té oyebi compagnie onatra nani onatra wa compagnie o onatra moko onatra tena tunika oyebi yango oyebi ba belge ba tonga ba ndaku ya ba bois mais ba bois ni ya biso ya Congo oui mais il y avait des bois de qualité au bas de l'ifakité qu'est-ce qui prouve qu'il y a ya qualité té Alexis Bissoté té ba image déjà ça prouve est-ce que tester image on a des prêts tu tester neli ya kena sans presse non mais akena na tonga pe na ba condition architecturale na tuni architecturale ni ba douce na moni ma douce té wana ma douce té yani total ba image wana bien total ba image wana bien comme ça on regarde ces images on va se retrouver tout juste après pour faire la photo ya kanga ni botswana ma douce ezali té wana pendant que bazoto parce que banda ko wana ba inauguré couleur ya bleu wana ezali couleur ya bleu na ba ya couleur ya bleu mais ça inauguré bon il y a sorti en tant couleur ya bleu et ça m'a bé mutabagu aya tina rouge tout le monde a ba flat musupe ya tia ba rouge ba bleu hein pardon voilà ba tout mais toi qui n'est pas plus loin apparemment yo ozo se focaliser beaucoup plus na ba fondation ba ONG et puis oui ça compte il a fallu européen sans évaluation na yango na yebi mamnete olongwe pas fallu te na longwe na zalaka pas na yete aza mwana na yebi fondation na été ba bi la fondation na yebi pas na yebi FI na yebi te là on a yebi nga tonga hôpital mona bandali ya maternité na bandali ya ba maman pour ba kota et puis là on a yebi ke apesi ndeko na mbongo angeno tonga bandako na mboka ndeko ne wapi nani oyo ya na ye Fisto coloqué député te fisto te ndeko ne propre ba maman tata mo nani betina nani mais apesi Tina Ipupa. Tina député Tina. Tina Ipupa comme député. Azo kene candidature. Namboka nini ana. Côté na biso ya kula kuno kuna ba kola la voter. Ba voter makasi. Na ye biloko la. Ba voter la djebo wa. Pas de problème. Voilà pesi ndeko ne mboka ndo tonga bandako. 200 ndako. Nana lobby. Wana bandako netso ya tongi ya mabaya te kuna to tonga kuna bandako ndele. Te to tonga bandako ya brick ya na ya oyo brick quit o batumba mambele wana oya ya mboka batimola boye batongela bandako wana ça coûte même pas $1000 na ndako moko et ça ba $100 ndako moko derrière oye siko ndako wana ya combien na moko oya inosbi na ndako wana évaluation na yango déjà moko lié coût global ya misala nyonso $100,000 bon to na zindaku na lobby hein ndako moya 10,000 ndako ya 10,000 oya gouvernement ko 5,000 bakangi kamera 5,000 bon yo siko yo wana vraiment inos bi ndako ne ko za ba 1,200 te ok omoni mabaya oyo ya tie wana ego zala na ndako mabaya na ba étudier yango ti oyebi ba géomètre na étudier na terrain géomètre ya kiana bosuku ya tere 30,000 Nancy ya tere chef ya ba géomètre wa like to sola na Nancy comme Nancy Nancy ko kota ba komoto ije pa yo salelo aketo kota prison pamba
Oui, mais là, c'est pas nous. On a signé la mamozo loba. Avec précision. Na loba dit ndako. Ba lobi au 8. Na zongi na 8. Te yoba 8. Et na loba 10 na moni. Ah, ça là confusion. Non, na ngai na moni 10. Ah, t'as pas qu'à côté. Te, à taper à côté de mais na matisier na 10, ba bio te 8. T'es à 10. Na 8 to bi 10. Bon ça va 8 na 10 era le moment. Mais comment il y a une autre se focaliser na yango mais a fallu éviter. Na yepi fondation a fallu. Mais on s'est porte-parole a fallu ça chef ba wario. Retirer maloba non. Retirer. Te retirer. On a retiré t'as évité la gars. Na porte-parole là. On a wario. Fali Voilà, au moins retiré. Te Wario. Te wario na retiré. Chef ba wario. Wario ba pesa nga komo. Nandima. On ndima. Ba wario na bango sani. Rôle na bango ezali ko soutenir leader. Et voilà. Et puis ko soutenir ko accompagner. C'est que ba ça ba porte-parole ya leader. Nan. Ba wario. C'est ba porte-parole bazali. O ba sala musana bango. Et pas fali bazala gâté. Bazali. Nani. Ba ken. Ba ala ba tunae ba ken ba mutalikasu bani baza batunae basutanaye na ba Mumbaya bango nyonso nayebi te so Mumbaya nani nayebi mutu otangela koma mutu nayebi te ntibaka na boyi ayino ndimelo nani nakondima ye mpo andima devangaki asutenaka nani Fali mais oyoka deaki no Fali akina esta ina osala badon bon nayebi me nayebi précision te mabe apesaka so ebis moko ya ba 207 yango nde bakomisango so ambulance inosoatoni dinda kusa moke niveau ya petit neti dona na Fali wapeza plus excellent bon nayebi oyo ya Fali te na te na tangi 207 namoni te ngai siko napesa information te na boyi yo kopesa information ya Fali te po yebi yango te oyo inos na kondima 20% ya crédit ya Fali na yeba tende te koyeba ndeni mpo makambo na yo yebi yango te yo nalingete nde nozowakisaka moto ya kofi papa kofi oza netre ondima no motu nyonso héritier nani na héritier mpo ondimaka ye na inosbi ya inosbi mpo ondimaka boy brator nayebi te omoni ke liste eza molai elonga na kanisi nde oza moto ya nani nani ndeko na biso nani wana oyo ayemba lokola mélodie mélancolique boye mwana bogaro nani JDT aza l'homme le plus beau du monde nani obate moto aleki fier na monde na premier nom eza JDT JDT olo babe da pastor dem danser mona makambo na mais au moins to clôturer wana parce que nani oyo komone nani petit nanga mawete wapi nzembo oyo ezoya ya album ya mawete na biso na koinvite yo te grand star papa oyema na dadut yet ayema daje ye génération des avantages nayebi te nga ba génération yango ekomi compliqué kasi inos bi akoma okota na niveau mosusu inos ala génération bafali te nini to ba succès te mais na constaté que na poto inos ala succès namoni na sadi na mo mais ala batu sadi petit ala penda lokuta babe ala mwa ba kasi bakamska pangala na mabita kisobe balingaka ye to sana émission abebe émission asala namoni émission bataki lokolo émission ala te non te bato ba reprocher ba sepelité te ba comprendre que de laisser aza moto sérieux parce que na lingi na salle c'est ba enquête tala le londo s'excuser parce que na s'excuser pas il y a une autre non que winda kumeza 10 non waneza kalki waneza nombre ya dikamute nombre 5 excuses c'est la nombre na 5 excuses na 5 oyo posolo eza répété c'est ça frère na ba précision tanet ndo kosa yike no akanga photo akutala retirer maloba oh wapi retirer maloba nini oyo lobi siko ke na kosa ki te na zo ya na question okosa yike akutala na président moko te non na lobi bongo te kasi oloba ni émission versa tango to critiquer biloko ndako ye akiko kanga photo mo akala batie photo mo akala na internet ye na nani na président na maman présidente alobi eza akala te même pas une année oui yango na lobi ya lobi boy les aînés sont dans les polémiques la haine mais ngai na kutani na président mikolo yo président félicité ngabi travail kitoko oh président azali na Zambie tawo azali na rebo kuna pona moni ba ona rebo na ba makambo wana oyo na large ba place au biloko wana kita na mwasi na rebo mwasi kitoko makangu te mwasi abala ye parce que bazo ya abima fiançailles akanga lopango déjà combien atia combien l'enveloppe
Oh lopango. Yo zala. Baloba ina loba te mais pour l'émission na loba. Na loba. Tala. Rebo ya otula pamba. Ta pesa ega 15 wana pona lisolo 15,000. Nini. Ndako kutaso kosilisa. 15,000 azama. Aleli leli ndako. Nana lela. Mais alobi asu. Mais ndako bandako ne tonga na mbongo na eti. Oui oui. Bon, et là on a passé conseil na début na bi tonga na mbongo na. Voilà. Ayoka engate. Donc Rebo abale avant et yomeya. Yongo bouleverser makambo. T ezana batu. Po elobeno za mabe hein. 3. Bazo proposer. Wana baba mise. Nani na nani. Nani na nani. Dise mo abiaza prêt abo malibala na makango ne pas. Oh, innocent chake mulunge boy. Deux points faibles na Rebo. Po innocent benda soka tiki Rebo alali. Ebi innocent vraiment. Achaka ba mise belé mulunge. Innocent. Ana succès. Bala moi c'est. Te moi c'est na déjà. Oto baliete. Aussi là. Po ba te belé pe ba ostelero et ane te ba to olinga kabila ndela mamo livre. Ya ba buzu ba olinga na ndela. Honnête ba olinga yo. Te ko linga na ndenga mabete mais net ba zo apprécier kabila à partir ya mamo livre. Donc Rebo pe a côté pe ba po pa Inos. Mais Inos ayebani. Faut dire la vérité la poto à la batte. Tina grand frère nga Roger, de to kabona, de nabi to kabwani. Net Inos na guest na mo influence. Obanda, Tobanda. Toba. Bon. Inos na guest. Côté koyemba guest aleki. Guest pa beta na Goma azwa batu. Abeta wapi? Na Goma. Et puis bon, ba omi balé bala kitoko. Ba omi balé bala basa. Moi ça guest night. Hein? Moi c'est night. Na ebiete mais na mona ki na photo azaki to makasi. Wala clip. Wala ba fia clip kaka bala nanti. Okosi. Bona mbongo. D. Mbongo ba yebate. Wala deuxième aspect yeba na ba action na mituka. Bon côté mbongo na moni gezaleki. Mais innocence koyo en tout cas côté ba festival aleki. Aleki ba tutu na Congo. O comparé innocent la guest. Ta bien. Ya loka o comparé Falina Robino Mundi. C'est boni mundi ba mbe grand musicien ni na bozo za mundi ba na se. Na lobby hein. Otoninga na kendeti. Kasi ndio zo pesa exemple ngozo convaincre. Yo sur mon le ba Kofi a premier ba tutunga na boya. Bona kosaki. Te. Après au Teferi. Est-ce que na boya ki au classement na. Te na lobby ngana yo toza na ba débat oyo. Siko tika ngame na critique otoninga question. Mais ozo ke ma bête. Bon yo banda kasi entre ba mbale après ngana na deuxième position. Deux ans yo mi journaliste invité. Pour na yo. Entre ba mbale. Entre ba au premier temps ngame ozo baby saka. Yo amuda osala alias te. Au moins de quoi vous ça l'alias. Au même ça alias pas. Au même ça alias pour. La bongisa. La bongisa. Bongisa OK. Gates ba wetira nani. Ngape na sa classement nga yeko ko. Tika ga pesa nga. Teto le katula ngai. Ate gates na nai. Bon gates na nani na Inos. Te gates na oyo tanga commande. Robino. OK. La chaba mi bale. Na mbongo, na impact, na koyemba, na danse. Guest na Robino. Na Robino. Te guest te Inos. Oh. Te Inos nde na. To sana na guest. Te na bi Inos na Robino. Inos alogi Robino na mbongo na impact. Robino alogi ana dinda Inos aleki Inos anda kuna cité du fleuve. Na te wana ba pesa. Te yaye. Te yoka. Toute information. Là ni muta pesa. Eric Mandala. Eric Kibakona bangungi. Bes. Te yaye. Tala. Te yaye. Tala. Apesa buka lupa. Émission yo tiens un défi. Émission na ozongelo na beaucoup. Buka avant tout ça émission to kena avant to vérifier na cadastre. Te débat na biso esalaki nani Robino te. Inos na gaze. Obaki na bongisa to salaki alliance. To salaki alliance. Robino na gaze na Inos. Nala honnête. Na nini tangela ba point. Na koyemba. Yo zela ba question na koyemba. Na koyemba. Ça na répondre pour cause question ça. Ko boya ba question na ba répondre. La terre l'alliance. T'es alliance.
Ah oui, bah. Et puis c'est équation. T'es tout qui doit en alliance. Tu le vas être honnête et puis tu es sérieux. Ah oui, bah. Bon, la danse, nana bobina. T'es voilà, la danse il doit se dégager. Il a le Michael Jackson. Ah, il a le Robin dans ma colonne. Ah, tout le monde à Jackson. Na voyez ma bande ndenge moko. T'es Canada l'alliance. T'es papa là le bien. T'es à honnête. Non, le bango va pour l'alliance. Na ba don. Bogeza salani. Na tunio. Bongo nde na sali na baba. Bogeza salani. Geza keda opeza don moko na Kivu. Apesa idi. Maman moko ayaki na concert a mine na boy na koro. Et puis tout ça. Voilà tangala ko sala ko. D'abord, il nous a dit qu'il y a près de la tiki à la Xabanda goûté. Ouais, nous avons raison. Voilà raison. Voilà raison. Yo mutamunoko, il fallait me mayo. Oh la Xalibaya, oh la Xabiloko, l'erreur ya ça qui angwana. Il fallait me mayo. Bon, il a togoloba, geza na moto na ye, il nous a pas na moto na ye. Parce qu'il y a innocent c'est moi likolo. Et innocent pour petit festival bakasi. Geza za ni faut mon là ba mi banani wa imambe mbeya. Nani? Nana mambe. Oui, bien. En tout cas, on a allié ce Koufisiko, c'est fini, c'est mort, et puis c'est fini. Si on a le vélo, on va ouais, papiani. Oh, papiani. On a le bien. Au contrat. T'es content? La boîte à moi, oh mon gars, oh madame, on m'a dit album ezo bima kalate. Ana maman album na yo ki en tout cas écran ezo pesa. Écran ezo la sakenze moi na ça la succès planétaire. Écran prophétique. Un écran ga ba musicien. Et bima partout. Donc, ça, le succès, ma casse. Comment ça, les promotions? Tu es toi l'alliance. Nazi à charge. Est-ce que tu as capable? Maman, moi, il y a Vandawai. Ah, on peut mettre là, on a ma campagne. Oh, bah, qui est-ce que 100. Ça va? 100? Bon, niveau, il ne s'en représente tout ça. Il ne s'en représente ça, coûte 500, 600. Yo, mon qui vous va se faire un bon. Bata qui vous? Bah, cabimine, bah, But au moins bango bana ba mbongo kuna ba kaba papa ba tipo ba homme d'affaires mais ngaso na kuta na ba 500 mukie o leli papa na yo kata komo inos o la nanga mais ya yo esimbate nga au moins na déplacer ba 00 na ni code ya mboka ya code ya wa ya yo za ikonkira ana nyongo ala na o compléter azawa o lela ipo ba baya ya penda et puis ba to baye mais muta makazi zaka mbi aleli papa te aleli nanda yo ya za système mindele Moïse a un système mindele yo mona ba président ba la boita mais est-ce que moni ko zongi na carte actualité on ba reprocher trop beaucoup Philippe na ene na bino mosolo belango te ne na bisola papa Moïse papa olela wana papa malamu non dapesa no banzela mukola okita mai nanga na tikile ndama mai akufi wapi fina poto OK omoni donc papa na penza ye leader na biso te évoluer to changer actualité mais tikana na zolo ba wana nini wana yes boni ko sola mambage toza na gese de un album ezoya na yo comme album oni ese mungana oyo ba comme album mais foyer ba boy ko yebisanga parce que album mango ta na yoki eleki tellement kitoko ayembi biloko ya biso ayembi biloko mindele surtout banzema mindele nde la CP na gez mwana na yala na moi fa bien comme ma grand mwana na gez mais ala na moi voix bien nini moi voix obéra moi voix changer oloba na ngarebo makangu te mwasi to ba nondimada pour na yo kaka moi ana voix bien merci donc moi na za conspiration za conspiration pe za la conspiration mais comme album afto yebati te album wa bombi conspiration te na kati elo mo za na kati conspiration na non za terrible ya fanda wapi ama campagne
na place commerciale. Ah, foute la kuna. Bon, il y a un problème. T'es na tout ni bon comme ça. Oui, il faut la foutre là. Et Bélé peut la foutre là. Bah, Bélé va me dire, on va foutre là. Qu'on n'a pas Inos. Bon, Inos, ça va foutre là, tu vas pessier. Et il y a différent. Va pessier d'accord. Mais si, maman, t'es Inos à Somba. Oh, il y a ma campagne. Ah, le bas côté. Moi, on a vérifié. Namona, il y a Somba. Il y a pessier. Et puis, comment il y a vendu à côté de Bangunga, on a tout bakimi. Ozo akize espace wana. C'est bien. Bien, mais il va comme Okima. Base du système à Bangungi. Bon, moi, est-ce que on a climatisé Ngunga Ozal? Azala. Mais ça, le roi, il n'y a pas ma terre. Azala. Voilà la peine de mosquito. Oui, mosquito. Pour un peu de la salle là, ouais, mon. Banda Boumana, Nalingara mosquito. Donc, et là, on sait pas l'idéologie, mais bien que ça, la musique, il y a Kitoko pour la reverser Bango. Ah non, reverser Bango. Gazette. Ah, reverser Bango. Bateau, va une musique. On a fait un PC conseil. C'est Balobi Nos. Ah, il y a aussi là. Tant que ça, musique pour reverser Bango. Bon, aussi, Christian, grâce à Hachem. Nani? Grâce à Hachem. Nani grâce à Hachem. Azapé kaka mutulanga kaka na badi wana. Batanga ba patron batanga batanga. Yala patron. Sugala boss. Yena William Chena aleki. Bon William aleki. Boyena Klet Lola. Ket Lola aleki. Yena Ket Lola tiko ba oyo sona yeli bango tiko ba soutenir Gaz. Wana nga fna ça bon total la dans dossier ngo Innocent Sali. Bon, yona fali na la. Ah, wana mwana, on compare mwana na tata, il fallait à la mbongo. Voilà, zui hein. Ah, moi les gars, bonne affaire. Nani. Fere langa. Na PC pouvoir aleki. Et loba ninga solo. Te aleki. Ya zo sa ba musique ya mbongo ya. Bonne fabricage. Ba leki nga kaka, ba onye soka, pour même na Inos. Après, c'est bon pouvoir. Tout compte l'actualité, tout le monde est là, c'est un pardon. Tu vas bien que ni mumba c'est ça que c'est. Tu n'as raté. Oh, tu n'as dit. Tu n'as pas kasi wala batu ne babina ngo sengeke pardon pour ndo ofinga na bemiso batu ba yebi babi mampata tanga monyo kakabi denile so finga biso lelo ye te aloba bogote te wera omoninga na sala réconciliation na Patrice tokuta na Patrice na concert mombo toza obligé Patrice to ya Patrice wala fie na yot na éviter. T'es vieux, on a vu na yo. Na habite âge n'était moi na lo. Amukola wera, tu yo za âge mona ba wera. Oui, à cause après eza ponte, mais na évêque pe omoni que so dotier biloko. Évêque da nani Dodo Kamba. Dodo Kamba te ngana za évêque avant Dodo azala évêque, je te disais évêque. Ngana za évêque na ma période ya 15 ans. Dodo aza le qui n'a pas un âge, mais aza un grand prophète. Et puis aza évêque, j'ai beaucoup de respect pour lui. Nakedaki to se réconcilier la Patrice. Na monnaie que à concert faut nous soutenir mais puis tout tu as peu occasion au solo oui à concert à Zénith on est OK to kutani avant que nous benga na téléphone te yena supernagi et ça est surprise hein surprise tant de côté à Kamwe to se réconcilier na profiter pe na ça non de ko affrontement ya ma casse de part et d'autres to sengani ba pardon yo na banai pardon. Ah ok. Moi je suis quand même un pasteur, je dois quand même parce que compréhension les gars entre ngana yo banini to sengani ba pardon. Ya lobi nanga ki ya za ngana nani ya sa lobaki ngana eloka olobate mais to le biloka mboka to sepeli to zaki vraiment staff nyonso ya. Motude kama ene maître na yo ana kama maître ninja. Ninja satenda. Abi oziawa. Voilà mutu ngai. Maître nani? Maître mususu boya za. Oh papa na ya porte. Te. Maître 90. Te. Comme kiminga mais ayaki akamwe. O wana de laisser. Alors to solo les sili pa kere biso continuer na maman pata to le na biso to meli sili. To pendant après 3 heures du temps, 4 heures du temps to kera biso. Alors, un constat parce que Batunios tout le télévision dans le monde, maman Emiline Semba tous pepele un bétolo ba commanda Cousteau, il y a madame Toutou ya Cousteau mère Ngeli mère Sengande Chims ka bengele longue. Sika bena sale jonga le soso.
te okota na bi liste ezana pena ya munene lelo pe débat ya ba kombo pena parce que ngana bakisi avec alliance pas de problème non c'est référé wana Chimska Bengi l'homme des immeubles et la mère de la terre merci na commandant Mauricio babi a commis capitaine en tout cas mes respects mon conduit félicitations parce que toute autorité vient de Dieu merci à vous commandant Mauricio mon capitaine merci à vous alors par rapport à constat ya batu ba osala rapona yo au commis focaliser beaucoup plus kokende tala ba musicien kokende ba concert depuis histoire ya ba pasteur et bana aux premier pasteur hein ouais nakena concert pendant te ba repoué pona que nous mona batu na état de pêche de Pierre akenda yeso aye ko luka na mai ngala osala vrai évangile déjà contacti na mai c'est pesanga boîte à bouder pesanga boîte à pêcher à bêti matin à s'il est bien à lâcher avec nos pêcher les sous à pêcher à kariba mbisa landier donc biso to ke no landa bampate arche de noé mundi moko akota na arche te malgré ateya mutakota te bango mo baya na solo na yepe alukoti banyama selo ordre ya nzambe donc ngana arche na kota ka esprit dans l'ongla d'esprit après batu batikali batu mais batu normal à côté c'est ça l'arche de nous succès fallait à la nango ekiti pourquoi a quitté te azobeta te ngana journaliste na la mieux informé que yo a quitté mais ba concert azako préparer lokola ya album na yo ya congolais wana les sous oui a préparer album fallait aussi be preuve makasi ya ba tina ba nini be preuve makasi oya mwasi ne wana komana oya bota wana na kota raté ngana kota pété parce que yo za pe mwata mai ndo me moza mutu na bisoté donc mais boya que longo pas fali te na kolongo na fali ndenga za pas fali na fali na ndimakaye parce que za mwana ndeba gate a mwana ndengi nos a mwana donc c'est ça et là te pona le critiquer banda que nos ke na linga kete c'est une émission critiquée au sala qui erreur au bongi la seule erreur té au sala qui erreur winda côté tous on a les sous té on erreur té parce que l'image o ya zakinango ezali ndako sugu na liboso na ba 8 mais ba bi eza 10 ça c'est une information c'est pas une erreur oye ko informer nga que mbonga ngo ezali 56 000 na yo kile kutu ya ba ici sous 10 ya ba ici 10 après 66 000 après les restes na yemoko bon to ebité ye na peso confirmation non mais na za journaliste baktika kiot na lobi na baktika kote nga olo ba problème na nga o na zo loba na yo ezali ke get benani pe so ya get ba we sanga mema yo mais le na geza mema wa te non tam tuna conseil mais oyo wana niveau yo bundaka tika na loba pe o wana o za la raison et là tango yo kufela wat ba te belé ba ça pesa ki yo ebi il non ça pesa comme te en tout cas nzamba na likolo soki ngai na nzamba ta lokuta nzambe pinile soki ye pe mta lokuta pinile il non ça pesa te ulo ko la punition te na longoli te na longoli te yo lo ba vérité pesa comme c'est la cause punition après comme te lo ba vérité na comment nzambo to tie anje ngape na tuna yo tango za matanga la mission pesa o lo ba pe oui yo lo ba après comme punition des opes quand punition de la calé pour yo ndima nzambe combien la boy punition après ça te bon yo tuna fallait pesa comme nzambo na sambelaka na respect na yo na ebikisité soka kosi prophète a kosi tout le monde a basé belé babima a pesa 1000 bo wata 500 oko ça te in gaze a pesa te amala ite tango ayenda ayo pesa to combien la souga biso la biso ayo pesa 2500 tango aye na obola tena le beloko moko ba preuve ça na tombo loboko o bena na o ba vérité na musali ya nzambe konsekate na o ba sixième mususu en tant que musali ya nzambe mwana mwasi lisusu akobima o nga na bima na yo te
C'est là la sisa. Nazo konso ezoloba. Koloba comme on était pour na préparer question ngeza bien posée. Au côté de la prophétie hein. Oui, na côté musika. En dimension mususu. Dimension ba nyono dans les crises. C'est ça la lobby en mutako kufa pe akozo problème. Voilà dimension ba nyono dans les crises. Non. Nyono azata. Yo la Sandalina 5 fois. Naebiete. Sandalina. Je la connais pas. Oh. Oui. Ex danseuse ya Kofi. Au lobby ex. Kasazala kunati. Naeba été ba période wana na concentré zala kuna na Delvo. Maman Nzondo déjà erwana gi dimension mususu. Naza occupé bilo wana. Mais alobi mabete bwana ozani na bureau ya noza na le cadre ya molimo te. Alobi nanga nde na yoki tokutani 5 fois na bureau. Bureau on a pigeon. Banda Denis laissé ayeba na mboko yo. Na tika ozala bureau na pigeon. Ngana yebelo ville bureau nanga ezaka na galerie présidentielle. Kuna ezalika antenne régie na studio. Siko tokeda osolo lango na pigeon. Mais alobaki andoza ba rencontre moko ya molimo te ezaya ozape nzoto. Na yebi ekutu te. De nature boyi. Na yebi ete. Mais oyebi Kisinjora. Kisinjora na yebi kisi. Yango monena na loba boyi. Na Kisinjora. Nga na zo s'adresser mutu na biso. Très bien. Oya nga eza Kisinjora. Très bien. Kisinjora la pression responsabilité ya mwana mwasi wana Sandra. A retirer ba parole. A retirer ba parole na ye. Na yebi ni na tongo te na yebi eti na butu te na yebi eti. Na yebi kaka azwaka mbasu ba guérir pa papi. Oh! Te Dodi, prophète Dodi. Pasteur Aken. Yo pesinga maloba te. Te kasi. Nazo loba bien na kisi. Na koti makambo na bino privé te. Na koti makambo ya guérison privé te. Na koti makambo oyo nazo loba. Oya papi a délivré. Ya papi oyo a guérir Sandra oza na chango. Okomi contre Dodi. Non. Mais babi ça Dodi a témoigné. Yo kangana. Koluka makambo esika makambo eza te nalobi boye ke Sandra Lina nazo loba Kisinjora oyebi na mutu na yo ngana yo to swana te elo mota paro okera na émission moko boye ta kumisaka yo. D'accord. Te wala pe na kumisaka yo. Félicitations d'abord pour le voyage. Voilà. Nga pe na otia liboko. Nga pe na okende. Ata muke. Nga pe na okende. Ça yo batika ko kaka. Yo fona délivrer batika ko kaka. Na yo ki kombo na pas le confité. Na comprendre te yango yo zalaka olinga bato bundaka pona bango batika ka okaka. Ego zala nina ngo. Te nango lokote yaka bato faut ba fongola motema. Njora. Oyebinga très bien. Entourage no ebinga très bien. Yo moko oyebinga très bien so na swaki ngungia wa to mungunge singa. C'est une façon de montrer que que va place au leka va ma pasteur ndo akoyeba parce que aza chercheur. OK. Mais na yebi Sandra te. Na mona epete. Na kutana epe boyete na vie. Je lève ma main en tant que serviteur de Dieu, prophète des nations. Oh! Sandra, soki yo te opinir te. Te na opinir. Okay, soki yo obimalanga na solo Nzamba ko épargne yo. Mais soki yo obimalanga te gratuitement o cité comme on nga boy. Omoni place yo wuti wana. Place wapi wuti. Et pas papi. Oh! Papi a bigisi. Oh ya mbasu wana. Papi a bigisi ba mbasu a bigisi yo. Et que yo luka mawa ya Nzambe oza ko bebisa comme on nga dans le vide. Dieu s'occupera de toi. Mais soki batindi yo. Maintenant on a Ken Piazza derrière maman. So batindi yo. Ba fabriquer yo. Oh! Na yo. Na fabriquer. Na batuana. Na ba pasteur wana. Bino nyoso. Bogomona loboko Nzambe. Et ça, je parle en tant qu'un homme de Dieu. Tous les hommes de Dieu qui me connaissent, moko katana boue à Panzana na Paris, moko Panzana libumo na mboka mo Afrika, moko ba sila bato na nyos. On touche pas à un innocent. Dieu ne prend jamais un innocent coupable. Très bien. Et je m'adresse aussi à toutes les filles du Congo. Oh bimana bango ba lobate. Oh bimana ngati. Dans mon passé, au leki, au bandi bilobela, ça va s'occuper na bino. Ça, je parlais en tant que nation, prophète des nations et en tant que nation. Et bino va pasteur. On va utiliser Bassi. On va utiliser Bassi pour détruire des niles. Nzambe a kaousa bino l'église. Et puis, il y a bien, on va continuer. Oh, nous avons formulé complot et pananga.
au senti que Denilesi. Pour battre belé ba mon anga boy, un homme comme ça là, ça je suis sérieux. Et puis nazo lobango sérieux. Et ça les Yvette. Makambo yo lobi. Il y a Yvette. Yvette Makambo yo lobi pour nanga. Il y a Yvette Karine déjà va confirmer qu'il y a 4 systèmes. Tout soukana parce que tout le monde a sougué mission. Pardon? Té, zala sérieux. Babi 4 systèmes. C'est quoi? 4 aimés longs déjà. Tala, nazo lobana bafi. On a le bobo zonga et puis na sérieux. Nous allons reconnaître Karine qui a ça la pana yo. Oui, Karine a ça le pana. Vous yebani bien. Non. Na bimana été. Te na bin nani ko yebana boy. Mais Karine a ça moi non on a créé. Nengo ça ba jo. Nani? On a le PC jo nga patron na le PC jo ni. Nani ba tu lokola ba nani ba Ken. Ba onyo soana. Na kamwe Ken le lo ko lo ba mabenanga. Oh. Yona Ken bobebani. To bebani. Ken ayaka mabe ko mekande Kente. A mwana nanga. Ngai oyo mona nga omoni nga na phase 4. Jusque l'année bo na TV na phase première. Na 2, na 3, na 4. Obimsi na DT. Wana réserve. Wana na 1. De 2 na 3 na 4 eza réservé. Non. Omoni Ken na sale mabe mo na mokilité. Mais na yoki wana to ebi. Na yoki lelo ba nani ya Sandra Lina et ya naï apianga $20,000 à Ozangwap. Ya Ken pian. Angèle Magizembe. Angela Piringa. Est-ce maman Oloba Angela est bien. Bon, na yebi que aux autres défendre Mutusongolo et à ma BT. Mais qu'au défendre Azam mise de pasteur. Na évité il faut les passer aux autres défendre pasteur na yo les ma BT pasteur à na lobby pe ma BT na lobaki vérité que pasteur on attend dans une matin après ça au-delà de 2500 tu vas ebi après ça jour na théa église na yo ana 500 mon mbongo ngoma mbongo ngoma ni ala ne 500 non après singa na enveloppe devant batunyo 500 na obayamba pasteur 500 yangwana habito okutana etalingate deuxième jour à matanga aya après combien $1,000 1500 déjà non $1,000 après atindelinga 2 jours après na maboka Ken atina mo na maboka Ken 1100 na koloba 2600 na koloba ya katité mais atindi 1000 ya kati ezani non na Ken kata na lobi non na lobi 1000 Ken kata non atindi 1100 et quoi na maboka matina donc 1100 batangi bango mibale dans nyonso 1600 bon yo 2600 plutôt ça de mbongo nini muso benga po ngana dodi to kuta Ken a confirmé ngana dodi to kuta na ta place mon côté apana ndako nanga na l'église dae o ngena lukyo te yakuna na luka pour impact benga kinga o ya impact makasi benga kinga ne ngape na eba été na vie te o eba doti te na eba ka été mais comme bana nga musu bazai wana na yoga mo quelques témoignages aye kotalanga et touchanga ngape na eto un problème te mais na yoka isango moko que non Ken pa lobi que non a prometté nga je parle devant le Dieu que je sers si je menti que dodinga na lisolo boy aloba ngote que Dieu me punisse alobani que soit disant que aloba a somme la mutuka maintenant na mituka yango omona balande mituka makasi za wana sima mituka penesa alors ngana omona te eloko nini ngana nosenga ndero ya o monsieur eze belé wa donc je ne vois pas monsieur eza na basima je ne vois pas en quoi ngai nakende kosenga mutu to nakende komandé pas mutu non mais ngana lubi boy tout pasteur ou serviteur de Dieu olingi nzambe atomola yo fukama luka nzambe très bien mais ngai Denilesi na un impact international et puis on impact plus que bango mais yo mon ande ba journaliste batandi te impact non de délivrance te bato bato makasi ba oyo batelemia tala babusu ba na C OK par rapport à la délivrance de deux ya sala kango to pese des fois non na lobi boye na loba boye que j'ai l'impact et puis avant ya ole ka batutu na lobi tant ngai na mboko yo parmi ba leader ya mboko c'est Denilesi na sala 9 fois martyr plein na sala ba stade nyonso mboko na kenda ba poto na sala 5 continents wana le passé pas le passé nde na bona aux États-Unis nde na boye ma délégation wa journaliste na boye na état na ke États-Unis na boye kutu ba contrat musu pour la ko OK ga yo moko te na kenda tu na groupe
Na mon aba journaliste. Te yote. Bo sambisa ngai papa tika ngai. Awe komi makambo ebele bela o kino mona sere moka yeko talanga oh pasteur o filmer ngai ko pesa la tika ngai. Mais na soki nzamba sala ka to. Donc bo comprendre. C'est là momi fort. Yo le là momi. Ti. Alors, ngai complot va passer va comme ça là contre nga nul sans effet. Mais ah, c'est un complot. Bien sûr. OK. Bon mutu na yebiete. Na mona yepete. Dodi. Te. Ah, Sandra Lina. Na yebiete. Na mona yepete. C'est pas se comploter contre Ken, na Ken. Na yebite, mais na lobby boy. C'est du complot pire et simple. Ken na sana kati ndingo mo. Na yebite. Tu dois analyser ensemble. Na yebite, mais comment Ken petit na yo ayambi mutalo mama babu. Na sepelité, na bengi peken na ibisie, na moni. Tandis qu'il y a bureau na yo. Ayebi que bureau ezalaka jamais na pigeon. Mais Ken azo seka. Qui petit toi là à salaire. Peut-être passeport na azali milliers. Mais c'est que vous appelez ma bépo. Non, je n'ai jamais eu de bureau à pigeon. Ok. Bureau dans la galerie présidentielle. Mamsu bokuta na te na kosieka. Église ya motel Fikin. Ababa kanganga. Bureau ya bureau mo mokie na zolinga bureau monene te. Déjà ina mbetu na chambre. Jamais. Wana batu na Tibola ngate. Donc bazwa wana histoire ba Tibolo wapi? Tibola ga moko wana. Oh wapi? Oyo afuna ka. Baba Nzambi wani. Nzambi wani voilà. Afunda nani? A tourner boya monika ga mutu na sima. Wana biloko na ye. Afunda nani? Wa afunda ka évêque. Évêque wapi? Oh! Yende ayebi ma mundenga sa. Ah, ya bango ezaki ya solo Na ebité bureau na nga. Bureau na nga. Eza la chaise moko na deux chaises pembe. Ba chaise na oh ya trois places. Eza ina munene tenga sobre. Il y a trois places de chaises moi boye. Il y a des tablettes. Ngana va na table, deux chaises liboso. Ndeba biwa ba professeur ezala. Voilà. Donc il y a qualité mais il y a des chaises dans nani. Ba chaise ba fauteuil. Des fauteuils de mire. Après la salle d'attente ici. Et puis Archeza place à 24 tu vacante là où il y a ma plaie à craquer. Nana tanku. On va se voir là impact boy. Nazalaka n'impact. Na l'action va pré. So on voit impact pour mon journaliste nanda kona. Et puis la mon église là. Oui, so oui impact. Dans la qu'il noir dimanche pas te belé la camouin. Non, c'est ça. Donc dans yebiso là comment Nzambe. Hein? Après naké nanga prison après ma tête. Même bas on va Sandre Sili bon. Donc comme la Sila qui est pas pour la Dodi. T'es papi. Oh. Papi vieux papi. Ah wana na yeko olaxinga image ndena o mon image ya lelo. Image on a moni ba bande. Mbas les Dodi. Batie bande batie mai. Nani. Mbas elga mai. Elga mai katana. Les restes la yebité. C'est la makiona. Na yebité. On les a bango mona nzambe na bango ngate. Donc comme la souye biso la biso. Naïté makio na yo mto lobi ngai na lobi ka na sur na yo bige no eza do ditem ta délivrer ba sur la papi. Na yebi ke papi ta tilisaki mbas. Peut-être pas ya dodi moi ba mikusetika lagi na moi ba biloka mike passer à prier et sili. Bon mais ngana yebi ke abikaka et pas ya papi. Ya papi. Papi ngo za la wapi? Na ngasa na côté banachango. Papi m'a délivré ça. Guérir. Donc comme il a souga biso la biso quête lolo hôtel yo. Comment mutute. Maman Emiline Zemba hôtel yo et ça va monter yo. Na saluer Turambo Malembatable. On salue Papi na Chango. Papi na Chango. Oh les grands guérisseurs. Les grands guérisseurs à Santa. Faut pas mon aïe. Faut na besoin là. Émission prochaine. Non Luka. Lugela ngai papi. Na yebi papi banakala lukelanga papi aya l'émission totala soki mamuna lobi ezalo voilà ba Kenny Mbumba arme lourba mona ye ba Jean-Paul Welly de London mutabikisaki nani Sandra ezalaki papi na Tchanga malgré yebi été papi parce que faut info na luki papi na moni bon alors papi faut y une émission to kota na alliance la biso mabanga oyo mususu ngana potité très bien na yebi pe lo mususu à part wana te et yepe mwana on a yebi été même mutu akomeka lisusu malamu na bimai nayo mais ngana bimi na yo kobima ndeni non malamu soki ngana bimai na fi kobima fi ndeni kobima netso akoma net to sali ba rapport sexuel mais obimango mais kobimango bazo balobaki ya tour na restaurant nani eza inde restaurant
Oh bah le bar restaurant. Au bon débat saki. Restaurant té. Ezaki ya nini? Ngana ebité o ya lobi 5. Boyo kansaki ya nini? Ngana ebi. Yo kansaki ya nini? Ngana ebi. Natala émission té, na yebi yango té, na yoka mona mwasi moko atangi ba pele comme ya. Alors oya ko meka susu. Si quelque chose t'arrive spirituellement nzamba piniro. C'est ça yo. Mais na yebi si déjà. Na oyo zotala ngana ba o nyoso wana. Tokomi na suka émission na biso. Ça très fâché hein. Quelques salutations on tika vraiment donc, la fâché. Et puis na rotika ngote. Moneli kamata. OK na tina suka. Na ko na ngoti na suka. Je te jure. Na ko na ngoti na suka na oya na on internet, na oya na on émission, na ko ya relaxa bino tala. Tu sens dans pardon. Tia ko senga pardon parce que na ok na obenga papi wana. Na obenga papi. Mais maye ba nzela ya lekana. Oh. Tina ngana jibete ngana na kofite jiba salini mais alobi abimana ba kofi na ba jibe mais ngai kofite si a kofi marié oh bon nitikanga atanga ba komona alors ngai kofite ngana zana te donc le kuta osala akuna awa ndio suki po na komema yo ti e pa papi papi a olaksa guérison no pe na kolaksa ndeni yokomi na église yo yokomi o ya le kuta makina te na lomi makina te komi kuna ndeni na lingi na sala sujet ala te okomi kuna koma Obanga prison. Mutaudi te. Nga mna saba prison koleka batutu na moko. Yebsanga eloko nini mutaudi délivrance soit déjà dans une église. Obani ko finga un serviteur de Dieu que tu connais pas. Oyo kutana tana yete. Tu ne trouves pas que c'est grave? Et au moment que c'est là kaka siko omonaka makambo ekoyela spirituellement. Mais ezo so yo bongo point. Ezo so parce que oyeka boye na yebiote. Ate ko ba on a ça na yo te ata eloko moko te okoti kutu bureau la ngeza na pigeon est-ce que na bureau la pigeon yo la galerie présidentielle bon quelques salutations la bato ba otala yo parce que mon kilezo na bandeli ka e pas gesi ba wete ngasko so boaki nga na boaki nosbi ngape na boaka pinos to gesi ba wete na Koffi Olomide bossa mboka na Koffi lisusu boyo zo comparer Koffi na fali na niveau na mabanga mwana ite na boaki héritier Watanabe ngape na boaki héritier na boaki Braton Piana ngape na boaki Braton gesi ba wete lisusu ya uli musheni koda mboka te wane si so quel isuna koti Kenny Mbumba arme lourd geza azonga na so nga Kenny Mbumba arme lourd na sawa lui boss Tanguy Brice Lolendo boaka nga na boaka congolais ami de Bill Gates nani boss Tanguy Brice Lolendo le seul congolais ami de Bill Gates ngasko na boaki commandant Cousto motema ya madame Tutu ya Cousto mère Sengande Trésor Timbalanga Chims Kabengele l'homme des immeubles Moya Scandinavie Patrick Tshisekedi ya uli pensieni les barres de fonds Patrick te ya fort faut tia mutu par rapport te na tie wana no baso penser les président Félix les barres de fonds ya ça na Paris Willy Pensieni Patrick champion Adol Mokonde La Rochelle champion Adol si Mayasa Force Italia Jansi Mayas ye wana mutu nanga pe Mayas Force Italia ngasko no tia Winnie Baruti ngana tia sko Nixon boutique charge mboka bienvenue Makanga La paix, producteur. Ngasko no tia foule Lukisu monsieur le président. Deris Vwemba. Dani Chandu, chinois congolais. Jessica blessé, moi c'est à peine à côté à côté. Commandant Mauricio, capitaine nouveau capitaine. Violetta Scalaire, maman Bonheur. Violetta wa beta featuring na Koffi. Moi la mosala muke. O komina ye. Mundi minaga. O koma momina. Yo. Talo yo. Retirez malo. Voilà, regarde ça qui toko. Retirez malo. Moi taille. Allah. Violetta. Maître Ndobo. Violetta la baye ke papa ne guba mi bana ba Dubai. Pas mi ma restaurant. Wa mwana ngai. Rifeko Takelilo, Dadou Mengi Miracle. Notre Congolais français américain triple nationalité. Arthur Nzemene. Noël Kamal est nécessaire. Azé souvient noté. Arthur. En tout cas, dans lobby na lembi. Bande ko na biso. Bataille na ye donc katenga ko ta bataille na ye. Boko fia kabenga onde. Ouais. Te confité. Yo kote la Koffi makambo. Ti ngano to swana likola mbonga matanga ya Koffi. Okata na batu. Ngasko Junior. Na kata ni te papier oyo se. Junior Yombo ya Gisèle. Sarah Lula. Jean-Paul Welly de London.
balesi nyonso Roger Lesi Jean-Marie Lesi tout ça wa famille na okotiela wana famille ti wana mbandate wana ba famille wana kotia mutu wana pina yanga Dorine Mavinga Jordi Tomo l'homme de Carpe Diem maman na français Bladi Alende Jaka Nigaga du 26 du Cicéron Horizon Masamba Horizon Net ndeko na biso sa concurrent Nadine Kila te o gagné ngala katana ngana katani batama be bana ba mbeka bengre beletika katana na bango dezara na baba tuturoba mwana mama tuturoba fort ba mama mama rifa na biso ba ndeko ya mascotte ba mama Milinzemba ndeko afali wana komone na ndeko afali wana o ba utolo ba makambo o tina ipupa nani koloke na saluer yo komone na nani te mutasa komo mobimba saluer Fisto koloke wana bitumabana wapi na papa ndokolo se comploter pona Kofi biso tona kanda ni mabe na sai na lobaite tona kanda ni mabe na lobi boy to ango nani o bi Kofi ba lui femme mais ça même yote c'est fini na keti ko pas fali baby wana ko de venema na nega lo tiko de pas guez mais na boy pour na Kofi mais guez azo lukayo pas guez ino sabia o memanga na no tala bandako nini okenaki Rachel Fouta Tetendai, Fortune Menge, Gauthier Mascotte, Justin Panzou, Abedachou. T'es content de la comme Abedachou là, t'es bon Nico. Sid Boy Mantaka Malion. Non, retirez d'abord Abedachou. Na retiré Abedachou. Bon Sid Boy. Sid Boy Nandi. Sid Boy Mantaka Malion. Patron. Sid Boy. Donc Olivier Belez il peut Nandimi. Olivier Belez. Et Sugi Gawan. Kasinga ba osombela mutu katina Sid Boy. Bongo yanga go yate. Te nga pena confirmer. O kosinga mingi Sid Boy ya ba osomela. Nga la kosi obie na yebi kezoya. Les années do ya kuna te ya na zo ba. Te Sid Boy opesa nga pena confirmer. So apesi la Baxelo. Oh. Te nga na prometa ki openda Nzambe azomona nga. Nzambe osambela go kosa te. Boso kosi. Te na kosa te. Merci, tu as eu plaisir à travailler à ma prophète des nations. Tu as eu parole pour la bande internaute. Franchement, problème trop. Très bien. Et là, on va retenir les lots. Les Alessandra a aussi pour la bureau paysan na mbizate. Nazalaka na bureau période dans la galerie présidentielle. Et l'accès qui va tirer malobana munoko. Mais muto a tirer malobana munoko, va tirer pe malobana munoko. Dieu va s'occuper de vous. Très bien. Ngana ibika bika kana maboko ya papi na chango. Le reste c'est ba complément aye ko zo wapi mais na ibika que guérison totale na yutaki pa ya papi azat na mboko na oya na émission. L'émission na oya semaine prochaine. Oya pour ngana muta véridique na oya na ye devant ye. Guess ma ote na pesio mbote mais na sengi toujours osala ini na baninga. Na bande konyo sa génération inosbi. Non, Azagrafane. Inos mwana muki wala yope comme si nos mukolo. Donc inos bi la pesio pembote et sika osali to sololi émission de to zaboué wa petinanga donc edingwe na kanda na yo edingwe na zo lukana délivrer yo papa émission prochaine luke edingwe te lukaye na yatika edingwe moto na ngenge na posa na to sala face oui annoncé yango yo ngo profiter pour longola biloko akopesa ye 24 heures soki dingo asemo na osela ye 24 heures so amona te obenda ye soki na amona te na obenda ye mais avant na benda saloni apenga kanda il faut la délivrer ya soki de komela ba mai et wala zo vi miteli boum ya mo moni boum il faut la dégager si sérieux annoncé yebsaye na c'est dingwe que soki amona nité ngana ko bende siko na esprit ya nzamba na délivrer na sérieux. Merci Sikao. En tout cas, c'était prophète des nations de Nilesi. Moi, je l'appelle affectueusement mon papa. Il nous a émerveillés et il a été aussi explicite par rapport à ma propos. Merci pour votre attention particulière. Mes différents partenaires. Il y a Marie-Hélène Linongi Mama, patronne, il y a MHLMB. Tout ça, là, Willery, on a pris une bandale chez Marie-Hélène Linongi Mama, patronne, il y a MHLMB. Merci à tout Roba Mona Mama. Merci à Jamal Mukuna, Papa Confort, Made in London, Papa Social, il y a Joli Menga, il y a Jamal Mukuna. Merci. Il y a Jamal Mukuna, il y a Joli Menga, Papa Confort. Bientôt,
Tozo Ningisa Mokili, notre congolais français-américain, l'homme de Meli Melo, artiste miss américain. Jordi Tomo, l'homme de Carpe Diem. Merci à toi, Jordi Tomo, l'homme de Carpe Diem. L'artiste miss français. Merci à Willy Pensiene, les bailleurs de fonds champions à Dolmoko de La Rochelle. Commandant Mauricio, merci, nouveau capitaine. En tout cas, fonction Ezo Simba parce que Ola t'as bien. Tu es beau aussi également. Mallette, commandant Mauricio, mon capitaine. Mes respects. Merci à vous, Tim Skabengel, l'homme des immeubles, Junior Yomo, Gisèle Zinda, commandant Cousto, ya Madame Toutou, ya Cousto, merci, Ngande couple, Angelingeli, et puis, Olngo Baksani. Olngo Bakselo, Mogo John Ade. Na et Turamboum, l'imbattable. Merci de la nation, mon patron, Manga Pichu Boss Lady, la française la plus belle. Et puis, merci infiniment à toi, Jordi, qui était la prise de vie le 5 septembre. Retenez bien la date. Torozala avec la fondation Les Retrouvailles de Franklin Maciel à Toyonotika Badon. Au prochain numéro. Bye bye. Au revoir. Merci.